bongo misuni nyonso wana eza okende wapi. Alors là, non. Bible le bien il faut bota d'abord communauté na bino bozali ko vanda. Boyeba d'abord balanga ba veuve. O baza mibali ba ko sipoter bango lisusu te. Bota la balanga baza bana orphelin. Bota la ba paya, bota la ba pauvre, il faut leur servir. Si mande bandaka ba lévitique o ba passer o bazali ke bango bazali réservé ba ko na cité te, ko ko sala te. Baza lokola ba soldat ba ko na bitumba te. Bango wana kaka nde bombe ko tika la bango pe balia ba mela et puis parce que baza wana pona ko sambela ka pona bino. Mais question ezali yo lingi ba benga lévitique parce que ça pasteur ça va. Soko ndimi ki rola pasteur oyo ki rola lévitique oyo. Est-ce que ozali ko la communauté d'abord avant yo ozala servi ou bien yo na mwasi no boko na 10 sapatu bana na kati na église mama na yaka suna église te azali na se ba lamentation. Question tozana yango combien de pasteurs bazali ko yoka ba lamentation na kati ya balabala na bango. Ba lamentation na kati ya église na bango. Na tango mbongo makabo eyaki. Sinon que wapi rôle ya église, wapi rôle ya religion. Voilà pourquoi tu commis un point pour analyser d'abord pour dire que système y a passé, y a pas lamentation. La ville la mission, la société la mission. Et si comme on a d'abord et que c'est l'église qui vient d'échouer. Parce que ma consignance, ce sont des chrétiens. Pas ministre, pas chrétiens. Pas sénateur, pas chrétiens. Mais pourquoi pas chrétiens, oyo, la rôle, na bazali ko jouer, bango bat ko simboka, bango bat bazali ko lesa bana na cité. Biloko oyo, toko ya ko monango, wapi, na tango toko continuer émission na biso oyo, tanto toko ta siko na deuxième phase, ya pourquoi, religion, et personnalité oyo, immédiatement, na politique, na société na biso. Mais tolobite que société est persi désordre na religion. Tolobite que politique est corrompre religion. Mais na lobby bien, c'est la religion d'abord qui a échoué. La fa parce que mutaza d'abord esprit, mutunzo toté. Il faut molimo etonda d'abord elia d'abord emela et comme d'abord na place na yango avant que nzoto est balancé. Ce qui nzoto est d'abord balancé bien, c'est l'esprit qui balance aussi. Ce qui est esprit d'abord balancé té, au komona bakola to costume nous ça fait ebembe. Deko deves. C'est la biso sous moi musique na biso awa. Autant de dire que des comme ça na kota na section religion et détruire na Congo. Et puis, bon, on a fait l'antenne. À vous de connaître des sphères. Dès qu'on les sphères, même que ceux qui studio qu'on a, ils allaient fonctionner. Dès qu'on les sphères, même que ceux qui studio, ils allaient faire la foule. Je n'avais pas aussi la vie. Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Oh, Kangolinga, le rescapé de l'ambiance, tu m'as redonné la vie. Ndenga na tingami na yo, likonzi na nga bandalelo. Bandalelo bakuna nanga bakwena bakwisa na ma. Bandalelo bakuna nanga bakwena ma. Bakwena na ma. Nasimami na yo zali likonzi ya moto. Nasimami na yo zali likonzi ya moto. Yesu yana tingami na yo ya ya yana tingami na yo
Merci de kolanga DSV kuna ndenge ozaliko pesa biso ba misiki ya kitoko kuna mtu zaliko pesa biso ba détente 4 na 3 fois www.radiolisolo.com. Merci pour la bande nyonso bosile ko koteja na ligne awa marqué na zalaki na ko pesa bino ba ligne ba malobate simplement parce que na lingaki boye ba d'abord bisika nini na lingo kumba émission oyo. Mais à n'importe quel moment na minute oyo ta on zaliko continuer ba émission na ngai na kokiti juko benda mutinyo sazana liloba ya koloba mutinyo sazana question akoyine ko poser avant que ngai na ko continuer maloba na ngai. Est-ce que ndeko mbala nkomi ozana parole kuna olinko na première section auto siliko kende avant to kota na section sociale ndeko mbala na pesio antenne soko ozana likambo ya koloba wana. Ndekombala na yebite soko zalaka en ligne ndekombala na zaliko pesa yo minute oloba soko zana likambo ya kobakisa wana. Namoni ndekombala silence ezali ndeko odompe na mona ki ozalaki na kati awa ndeko odo na yebite soko zana likambo ya koloba. Ndeko desle na yebite soki pozana likambo ya koloba soki te ngana linko kota na section mususu ona uta iko promettre bino. Bien. Namoni tozali kokoba ndenge na utai koloba ete section oyo ya liboso tosili ko décrire awa ya religion mutu esili ko pesa ete e balancer kitoko te batu bazali ko landa liloba na nzambe na ndenge ekokite. Voilà pourquoi un grand désordre total esili ko kota na société na biso. Société ezali supposé ezala balancer na ba kambi ya ba chef spirituel. Et soki bandeko oyo bazali ko sala musala na ndenge ekokite. Voilà pourquoi mboka esiliko beba. Alors ndeko mbala na moni esiliko zonga awa na peso su micro sokite naza ko continuer na section o naza na ndeko mbala est-ce que ozaina na likambo ya koloba awa? Matondo na opesa nga maloba mais na on a comme pembeni te développer na oni na makambo eze belé penda. To yoka na mingi bongo to loba sima. Matondo. Merci. Na banza ba oba yebinga deja style nanga eleza ka bongo na lingaka na pesa d'abord ba introduction nyonso ba makambo na ngai simande bolandeli émission sur base ya ba makambo oyo na siliko bimsa awa. Alors pona ba oba zana biki na papier wana tika rapidement boke na nuko simba ba makambo na yuti ko lobela awa place boko niko vérifier makambo na lobby uti pa na ngai to ezali na référence ya batu bakuta na kana oneja dans le passé. Okomona ete na mukanda ya Lamentation 1 chapitre 1 verset 8 okomona ete Jérusalem emona ki ete basali nyonso nzambe bazali sous propreté wana kele ta na Lamentation 1 chapitre 1 verset 8 chapitre 4 na Lamentation bazali kosenga repentance etango bamona ki ete bakambi nyonso bangomba Israel nyonso koma ina potopoto kosakana te basenga ki basi lamenter lisusu te mais basenga ki basala repentance pour ba changer banzela na bango ya mabe oyo bakoma ko memela vie. Alors na mokanda kaka ya Jérémie ya Lamentation na premier chapitre na deuxième verset eza koloba ete mutu moko iso atikala ki akoyi ko conseiller moninga na mutu azalaki te parce que ba passe elekaki mingi na exil place bazalaki na bamboka bapaya place bazalaki parce que propre mboka na bango epanzanaki déjà mboka na bango ezalaki su malamu kutu mpona kovivre te kote pe bakendaki passe elandaki bango okoya komona ete na bapasteur na bango bazalaki na exil onuta yango na Lamentation premier chapitre na verset 19 wana même bapasteur bakomaki kovivre mingi na mboka mopaya ke propre mboka na bango bakiye baprophète awa tozali kolobela parce que les hommes de Dieu nyonso wana baeshuaki kosala mosala na baona ndenge ekoki soni eyelaki kolakisa kutu mosapete naza mosala nzambe komaki eloko ya soni ke biloko oyo tokomi nango deja na Congo na lipa ya kolia na basala nzambe ekomaki pe ya pasi bato bazali kovivre na badime ba offrande ya makabo ekomaki pe pasi pona bango na Lamentation deuxième chapitre kaka wana okoya komona te nzambe akomaki lokola ennemi na bango parce que yoza ko yebisa to sambela Dieu pourvoira to sambela nzambe akopesa mais nzambe ngale pe akopesa te batu bakomaki ko benga nzambe premier ennemi na bango batu bakomaki même ko kima ko sambela parce que ça c'est quel Dieu oya kotala ka batu basaya passe aboye bazali ya kotika batu baza na passe aboye bakomaki na ba ennemi ya kosakana te kosakana na bango bakoma ipe ko beta manakata ba tempelo mike oyo basalaki
toyoki na biso o pasteur tel autaki na Congo akendaki na Belgique batelemeli balinga babete to babete kutu na kati église na ye o ake na Londres o ake na États-Unis na Afrique du Sud batelemeli pasteur kende kotanga na mokanda ya Lamentation chapitre 2 verset 20 o message na nazali kopesa na bino basali ya Nzambe to biso basali ya Nzambe to biso tokoteyaka ete tango kei quelque part au Betani Lamentation na yo ebanda nango na minute wana solution na okende kozila na chapitre 4 parce que osili kotambola pe na ndenge oyo Nzambe asili komona yo ete ozali na yo mutu ya lokuta okotambolaka na pembeni ya batu ya mbongo okoma vedete kuna mepo na usala musala Nzambe te poko na usila wa maboko poko conseil garder pouvoir na ona place bazali ko yibelaka bambongo ya ba peuple o bazali na se ya Lamentation. Donc il y a eu des pasteurs qui étaient chicotés bazali fouettés babetaki bango na batempelo eza na mokanda Lamentation 2e chapitre 20 kende kotanga yango place oyo na banza siko tosili kokota na quand l'église niveau spiritualité esili kokumba bampate na libungi na bobebi likolo ya mbongo likolo ya kowelela parce que na pesa bino introduction mbongo ya construction ya mire ya Sion mutesala kete ba passer na onse na mokili ya Israël bakomaki na misala ya potopoto na misala ya salite biloko oyo de yango nazali kolobela awa. Alors société ebebaki bobebi ya société eya yokoma na boye merci ya batu ezali susu kitoko te assistance sociale na cité eza suko mona te mutu moko alingi suko kamba ba pauvre azali te parce que définition ya église définition ya temple ya Jérusalem définition ya ba apostole na tango bazalaki wana ezalaki ko se regrouper d'une façon communautaire pona kosunga babola ya wana même nkolesa ba ya kotele mafuta na makolo na wana Judas Iscariot telemelaki mama wana même mafuta otokoye koteka wana mbongo ya ntalo. Jésus-Christ a répondu que est-ce que ba pauvre bokoza na bango kaka toujours notre église ba pasteur na biso basali ya Nzambe soki bakoki ko comprendre ete ba bola bakozala toujours ba veuve bakozala toujours baozo oza kobenga ba shege bakuluna bakozala toujours église nde eza ko s'organiser na bo na koyeba comment ko assister l'état kutu te comment ko assister société qui est batu o biso te yaka na bampasi bazali nango. Mais quand l'église ne fait pas cette tâche là, voilà pourquoi pasi na Congo ezali ko mata pe eko continue ko mata pe to kozela un président aya o élection soki esili to kobonga élection te mutu ko bongisa biso président moko akotika la kozala te oya ko ya ko bongisa mokili ya Congo. Mais il faut valeur spirituelle spiritualité on a lobela ngo bien ekoki kozala bobangi ya Nzambe bao batami na liboso pona ko kamba batu koma ko bangi sabatu babanga ka Nzambe soki ba exemplaire na bango eza mabe société ekotikala nango ko bonga te mbongo te mutu ko bongisa batu. Mais merci d'abord moralité ya batu feza la bien. Mais tangu na ba kata ba église na biso ba danse neti ya bampunda esili ko kota awa siko na ko toucher société comment église et détruire société congolaise badanse bampunda eza komona kati na ba église na biso batu baza kotama kabo balata ki ba mini jupe batu bakoya kotama kabo balata ki ba collant. Le pasteur sans lui dire rien aussi longtemps que oya kotia mbongo awa na église aussi longtemps que na sala plein na tanga na zali koteya ba moralité nyonso oyo ezali kosala ete batu société na biso ezali ya kotelema te suite ya équation oyo eza intégrée à partir de l'église la religion qui a échoué et puis tala comment ba dérivation économique ya na CCC pour na koya ko déranger merci na culture na biso culture eza ko beba bonganga ezui place banganga bakomi na mutu kozala respecter plus que ba pasteur parce que soki mutu ake papa pasteur akomone bandoki akomone ke ser wana bokebela ye akomone te tata mwasi no kebela ye akomona yeke oh ndoki wana kalse tata wana mama wana si banganga pe misala bazali kosala yango wana ka baza kosala. Alors culture na biso ekomi sikoyo na confusion toza suko yeba te valeur ya religion na toza suko yeba te valeur ya bonganga ki bokoko biloko nyonso tango eza ko se mélanger eza kosala ete mokili ya Congo tokomi na difficulté moko ya kosakana te.